na vie na yo ata oza kitoko yeba yango maser okoleka oza kosakanela mibale lelo po bango nyonso baza koya chérie je t'aime mais soki otie Yesu Masia azwe esika bokonzi te na vie na yo okoleka sans Jésus okofinir na enfer. Alors Bible eyebisi biso nyonso bokosala bosala yango pona lokumu ya Nzambe. Mot de la fin ezaka ke répands-toi, Jésus-Christ revient très bientôt parce que lupangu wana ya munene wana livré par Seller ezalaka na kombo na ye. Dans lelo cela veut dire Monsieur Lushima soki akufi mwana na ye akoki pe koyaka lobi nazwi eloko papa na biso na komisi yango bersi ya kine ba fere ba fali beritier ba ya kobeta il est libre. Donc on comprend déjà par rapport ya fonctionnement lelo yo ndenge basali na Nzambe baza ko fonctionner azwi mwana na ye a imposer ndenge ba gege ba héritier nyonso totanga wana ba chef ba cimetière déjà tozomona ke Nzambe azati. Alors makelele siko baza kotia biso toza riche richesse ya mweza nini par rapport ya ba bien matériel lelo yo batu bakomi ko évaluer mosali na Nzambe par rapport ya croissance numérique masse. Salut monde entier, salut bien-aimés dans le Seigneur, salut les enfants de Dieu partout où vous êtes. Merci de nous avoir choisi Elengia Congo, le meilleur site. Voilà, pour aujourd'hui je suis chez moi. Je reçois le frère Fortune Mbala. Ayeto kabula message et le mona binoka ndenge zalaka partout dans le monde. Sur le frère Fortune Mbala yé. Biso la ndala biso yé. Biso la tala o lisusu. Alors baranini sala boy. Toujours dans les cadres de vous satisfaire, pour vous informer, vous édifier aussi, pourquoi pas. Merci la production, mais à travers ces messages pour merci la frère Fortune, vous pouvez déjà faire votre entrée. Je vais vous recevoir. Bonjour mon frère, comment vous allez? Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, en forme. Oui. Oui, mon néné. Mais les vitamines. Naye munene te insomnie bakola la retard donc on a reperdre ata ba 4 kilos. Et donc tali ngana. Mala benyo numéro ele katenga bi. Eh frère Fortune ba lever. Frère Fortune ba limusie qui chasse. Frère Fortune boy. Non en fait bakoki ko enlever ngate parce que omoni ba grand wana on a dénoncé baza ba papa na ngai. Oh, ouais ba papa na. Oui, baza papa na ngai parce que photos à la claire. Lelo oyo yo ko frère Fortune akoma kote ya maloba na Nzambe tozala pe na babisika o to bimeli mais sauf que na kobenga bango ba papa par respect mais soki naza kotalisa ba bêtise na bango na mpoa ça c'est parce que na makambo ya Nzambe sentiment ezate tango o balobi ba buzoba o elingi et c'est du peuple de Dieu. Tokozong sabango na nzela parce que soué na ngezala ba grand wana nyonso bozonga na droit chemin pour autre fois bozala ina Nzambe ba croisade ba biloko belé bosala soki vraiment bozala ki basali Nzamba solo moi petit moko bo azoko ya ko dénoncer ba bêtise na bino bo similier devant Nzambe bozonga na droit chemin non ezaka respecter sauf que nazaka na langage moko sec pour na condamner mabe na ko finga mutu moko te et puis na koki pe ko banga te pour na au les carava limite les caca et puis au débordaka disons mais eza pa na yo ya minga na attaque boy limite amo par rapport à nani aussi na finga sauf que ba grand wana bazalaka mal à l'aise pour na yebi ke za rola musapi o na chaka na lisu même motivation ya moi na bino ya koko na bino ya leki na bino ke ba évangéliste international qui zali na kibila ba tunyo sotanga tanga wana ba prophète nani ba Neymar bon on reconnaît que ba grand non ba papa na yo mais oui photos à la claire baza ba grand na ngana âge mingi ba ko botanga mingi baza ba oncle na ngai ba âge na bango voilà non reconnaître mais sauf que ne na makambu ya Nzambe na koyate papa dadi donc tango beti bêtise moi mpuku nebo mesana ko benga ngampuku na ko balaye yango. Voilà, là c'est les frères Fortune Mbala, ça commence déjà bien, espérons que Eko aussi la paix bien. Prenons place alors. Merci. Malgré au bandéma de l'homme attaque. Vraiment. Merci, voilà. Pour aujourd'hui, je vous annonce déjà notre thème d'aujourd'hui. Nous allons parler à travers d'un thème.
Maman Kamumi, mon bossana. Yo benga kinga kobosa no tema ngomenga na bosa nyango te kozanga Yesu ezali pas pe ma parce que yo moko muto linyango lobite frère Fortune en tout cas batake leki moi trop trop toté ya nana kozanga Yesu lokola autre fois toté ya raté lototé voilà kozanga Yesu eza pas pe mawa to lobelango lelo ba tomba lo ba biso soki Yesu te soki nzambe te en quelque sorte mobulu frère Fortune pourquoi d'abord ce thème? Merci beaucoup parce que yo mo muto ponaki yango mais ceux qui m'ont accepté koya kolobela thème wana c'est parce que na ville lo ma sœur Glody na oyebisa yo ke ebele ya bato baza komona Yesu lokola eloko moko boye ba chosifier to lokola mutu moko boye kaka lokola bato ya se ya mokili oyo donc thème oyo yo kozanga Yesu eza pasi pe mawa ezali vraiment thème moko ya malamu oyo ekosunga biso même temps tokozonga na histoire et puis par rapport ya ba réalité ya lelo tomona ke mutu akoki ko impacter ko influencer na monde à la manière des hommes mais sans Jésus-Christ aza zéro. Voilà pourquoi vraiment nengo lobaki ke notre oblation kozanga Yesu eza pasi pe mawa par la grâce de Dieu toko maniola makomi na Nzambe passage clé tango yebisa yinga par rapport ya thème oyo makanisi nanga etelemaki na Jean chapitre 15 verset 5 wana bandeko bolanda biso eza verset clé oyo toza ko tambola nango na partage na biso ya lelo na sepeli parce que maman oyo autre fanga na boyaki na ngai 1 2 3 lelo oyo moko frère tote ya kaka ngana za presso ko limito de prêt à tout. Oui, parce que niveau to komi na moto ali suba mbolo te donc il faut to sala nyonso ndenge apôtre Paul a lobby to prêcher, to exhorter, to censurer donc to sala tout. Lelo ndenge yo mo pena lo baki frère to teya ya moto yego teya so ki te na papa. O te na papa. Na ba mama tozoteya maloba na Nzambe zo ki pe agiter. Donc bande ko na uti lo ba verset clé na biso ezali na Jean chapitre 15 verset 5, Bible Ebisibiso, Jésus-Christ Mutazoloba. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bandeko to comprendre et loko moko ya makasi o Yesu alobi na suka wana ke sans moi vous ne pouvez rien faire. Balobi te que sans tel pasteur ou soit sans telle femme ou sans tel homme tu ne peux rien faire. Donc cela veut dire que okoki na yo kozala na biloko nyonso, okoki na yo kozala na batu nyonso, mais soki oza na Yesu te en vérité okosala eloko moko te. Donc wana eza vraiment verset clé te poser na maté ya ndenge vraiment yo lingi lelo to te ya to côté ya. Voilà, merci beaucoup frère Fortune. Bazola biso misu bazana na Europe wana. Siko misu bazana bona Yesu. Nami toto ba bazana na Yesu. Fela na mo le ka ndenge nini aba to ko na ba réalité o ezabo. Na ba komi vraiment. Et quand ça peut na mutu azaki na Yesu mais comment sans Yesu? Comment ça va se passer? Oui, merci beaucoup maman Glody pour la question qui te qu'on a thème vraiment autoza poloba kozanga Yesu eza passe pe mawa ndengo lingi to lobelana no ba vérité biblique to kotanga na Apocalypse kuna to romona Apocalypse chapitre 3 à partir ya verset 14 na 22. Apocalypse chapitre 3 verset 14 na 22 Bible et biso bon. Ba verset bandeko oyo intéressé biso makas ezali 17 exhortation pesameli biso na 18 et puis na verset 20 na 21 mais et aux amalamu totanga à partir ya 14 na 22 pour que to saisir pensée. Bible et biso boye. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es
puisque tu es être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, et si quand tu l'obis au sala accent, eza boué. Parce que tu te dis, je suis riche, maman Glody Simba Babiloko Malam, et je me suis enrichi, et je n'ai point, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, de l'angle sous très bien. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu sauté, na verset 20 pour nous gagner temps. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bandeko botanga passage au nyonso ya Apocalypse chapitre 3 verset 17 qui nous a 22 na tangi juste au eza essentiel pour na gagner temps eza télévision. Alors ndenge mama Glody utikoloba compréhension biblique au Seigneur tous en ango ceux qui tozongi selon l'histoire au romona que Laodicée ezalaki capitale ya Phrygie, donc Phrygie ezalaki l'une des provinces ya Asie mineure. Donc tant que la Asie mineure lelo une partie nango yango eza Turquie actuelle. Donc bamboka ebele ba ville ebele lokola ba Éphèse, ba Lystre, ba ville mususu ezalaki wana. Donc sikoyo Laodicée ezalaki na mwa particularité moko lokola capitale par rapport ya ba ville mususu. Kuna bango bazali na banyama ebele. Ba même à l'époque baneko sunga bango bazo batisi ya baleine. Et puis bazalaki na ba école o baneko bimisa ba médecin ebele. Donc bazalaki qualifié bazali makasi na bakisi ya misu, traitement ya misu. Mais awa Yesu Masia Bible ezo yebisa biso message o eza lancé na église oyo aza ko qualifier bango que parce que tu te dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai point besoin de rien et parce que tu ne sais point, tu es malheureux. Comment batu oyo bazalaki makasi na commerce à l'époque? Bazako teka, batu bazako ya kosomba, bazako sala bakisi ya misu, mais awa Bible déclaré bango ba malheureux, ba misérable, ba pauvre, ba aveugle et puis nu. Tu ne peux pas imaginer. Tout simplement parce que na verset 20 awa bachaki Yesu libanda. Donc ozomona malgré mboka wana epambola maki mais baza ko benga bango ba aveugle. Tu ne peux pas imaginer bino boza makasi na bakisi ya misu Laodicée mais Yesu amona bino ba aveugle. Bino moko boza ko produire boza na ba industrie ya bilamba mais boza la nuit. C'est anormal. Donc c'est pour dire que ndenge tem olingito lobela kozanga Yesu eza pasi pe mawa. Donc cela veut dire que mutu okoki na yo ko paraître kozala nango à la manière des hommes, mais si Jésus n'est pas au centre ya nyonso oza ko sala na baspe nyonso ya vie ya mutu eza nul et zéro. Voilà, merci beaucoup frère Fortune, tozo continuer. Maintenant, j'aimerais bien que nous puissions parler par rapport à la réalité quoi. Il y a aussi des serviteurs de Dieu ou bien il y a oui, bien sûr. Ozomona lelo yo to bandana na ba vie ya bana nzambe. Bana nzambe ebele baza ko sala confiance et pas ya ba pasteur. Alingi azala attaché ya pasteur nae, baye a défendre pasteur nae, dadi nae. Combien ya batu bafinga ngai tang na tanga ba kombo ya ba chef ba cimetière voilà. Donc ozomona ke mutazana posa a garder, a gagner confiance ya pasteur nae, mais il y a Jésus-Christ te mama Glody na sepe na question oyo. Bana nanzambe belé ba prédicateur ebele baza ko sala ba ministère. Bana nzambe belé baza ko vivre vie chrétienne na bango lokola ba religieux. Ya mwana autrefois la fois dernière to lobela ki sur les bisimbi spirituels. Ba bota mimbota ma sikate parce que Yesu azoza la kati na mutu c'est à partir de nouvelle naissance. Tant oyoki évangile pur, on dimi au accepter Christ son esprit. Donc c'est Dieu lui-même au azakoya kofanda katina yo.
Donc pour répondre clairement na question na yo, bana na nzambe ebele oyo baza na molimo ya nzambe te, oyo baza kotambola na sanctification te, baza na Yesu te. Yango na Jean passage clé apesi que sans moi vous ne pouvez rien faire. Et du côté serviteur? Du côté serviteur, ba serviteur ebele bache Yesu mupandi ba remplacer ba système religieux. Yango na omoni ndenge moko a na Laodicée Yesu a se retrouver libanda. Na opeso exemple moko mama Glody. Bible za ko yebisa biso mutu abongi na lokumu eza Jésus Christ de Nazareth. Tango oyo bana nzambe basangani mutu o azali din to contempler, to adorer, to admirer, to élevé eza Jésus Christ de Nazareth, mais kende na ba grandes églises surtout na ville province na biso o ya Kinshasa okomona koma culte eza ko salama ba grand wana nyonso na dénonçaka wana baza adorer, baza exalter. Na njili dernièrement na kende ko accompagner belle sœur nanga ba kende ko beta na église moko chapelle soki de Victoire ya chef de cimetière wana tala kabakata ya photo ya pasteur wana na sima chapelle na njili Alpha Lushima. Ah ok. Na minute oyo na njili non tolo bela ba pratique ngai na lingi na pointer mbala mota za faux serviteur to vrai serviteur ngana bata makana sima ya Bible awa toza kolobela kozanga Yesu eza paspe ma na lobeli koma place o Yesu sengeli azana nango na kati ya lisanga koma soi-disant olobi ke église ya Nzambe malheureusement wana église ya Nzambe te na fungula parenthèse moko parce que lupangu wana ya munene wana livré parcellaire ezalaka na kombo na ye. Donc lelo cela veut dire monsieur Lushima soki akufi mwana na ye akoki pe koyaka lobi na zuelo ka papa na biso na komisi yango bersi ya kine ba fere ba fali héritier ba ya robeta il est libre. Donc on comprend déjà par rapport ya fonctionnement lelo yo ndenge basali na Nzambe baza ko fonctionner azui mwana na ye a imposer ndenge ba gege ba héritier nyonso totanga wana ba chef ba cimetière déjà tozomona ke Nzambe azate. Alors makelele siko baza kotia biso toza riche richesse ya mweza nini par rapport ya ba bien matériel lelo yo batu bakomi ko évaluer mosali na Nzambe par rapport ya croissance numérique masse o eza kolanda ye. Exemple il y a église wana angile na lingai na loba tout simplement que na kati ya assemblée présence ya pasteur eza remarquable yango bazwa kabaka te ya photo bacha na cher. Donc mutu nyonso te mozota la ba ancien bazana ba travailler en équipe pour na ni bazwa ta elongi ancien mandia mbacha te bazwi kaka elongi ya Alpha Lushima. Donc c'est pour dire que là ce n'est pas une église de Jésus-Christ, donc eza juste baza kolata kombo en réalité tout le monde awa Yesu aza libanda. Alors interpellation na ko sala na passage oyoyo vous tous les grands serviteurs de Dieu. Le rôle à Bobenga nga bébé spirituel, immature, impoli, j'accepte. Na rowanga na eloko mokote. Mais awa watoza na 7e église ya Laodicée. Na expliquer rapidement selon historique que bazala qui qualifié na batu oyo baza ko sala bakis ya misu ya makasi. Bazala ki na ba industrie za ko sala bilamba mais Yesu tam aza ko tala bango aza ko yebisa bango ke boza ba pauvre boza ba aveugle boza bolumbu mutakala ndenge moko pe bino lelo yo na 17e ri bino nyonso oyo boza ko entraîner bato belé na sima na bino bokoki ko s'accaparer na gloire wana bato pe ba se tromper ba lobi ministère ezokende liboso. Mais est-ce que maloba na Nzambe oyo yo bote ya kana peuple de Dieu eza parole pure oyo était Jésus-Christ au centre? Je dirais faux. Parce que ce qui Jésus-Christ, Maman Glody, aza au centre, tant bango se réclamer ba serviteur de Dieu, ngai na koya ko dénoncer bango te, mais ceux qui na dénoncé bango, c'est parce que leur pratique est vraiment correcte na maloba na Nzambe. Yamwana omona ke bakoyi na piège oyoyo Yesu aza libanda. Donc bokoyi ko lobana bino toza bato a Yesu, to gangi, to saliboe, gloire na bino, boche yango na babiloko o ezali passagère, éphémère, na mituka, na basi, na impudicité, na ba compte bancaire. Mais Jésus-Christ a déclaré nini na égard na bino. To bo santé Maman Glody, j'ai l'impression que vous avez une question vraie richesse oyoyo na grâce na dispensation
oyo biso tozali oyo yota mwana nzamba yoki yango kosunga ya botama mbotama ya sika azala kisimbi spirituel te ezali ndenge Bible eza boyebisa biso na Éphésiens que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc cela veut dire mutu oyo a kozala ere oyo azana Yesu eza d'abord mutu oyo spirituellement aza béni en Christ. Yango monite molobeli toloba eza ke kozanga Yesu eza pasi pe mawa. Mon frère, okoki kozwa mobali aza ma sœur, okoki kozwa mobali aza millionnaire. Mon frère, okoki kozwa mwasi oyoyo en tout cas soki alekani bato nyonso kingo esalaka crampe. Mais tika na yebisa yo ndekozolanda biso soki na centre ya relation na yo na bafer na yo Jésus-Christ aza au centre te nyonso oza kosala eza pamba parce que totangi yango en noir sur blanc que sans moi vous ne pouvez rien faire parce que omona que en vérité Yesu aza na raison ya koloba ke baza ba pauvre ba aveugle malgré leur commerce parce que omona que Jacques a okoyebisa biso par rapport ya ba richesse oyo ya mokili oyo et puis na ba riche oyo ba tie elikia na bango na babiloko ya mokili oyo un jour tango eko bebisama oui nango eko mata contre bango eko détruire bango. Donc c'est pour encourager moi na nzambe oyo kolandanga na mama Glody na elengi ya Congo terme toye kolobela bino lelo ezali kozanga Yesu eza pasi pe mawa obane konyo kwa mana Kinshasa okei poto mais yeba ke poto eza paradis te ozalaki na chômage ozui musala yeba ke musala oyo ozui eza opportunité te pona yo okende kolokota basi 4 5 6 obane konyo kwa porte oyo sur le plan social et pesamelio eza opportunité pona yo te osala buzoba. Bible yebisi biso ete elenge sepela na kibolenge na yo sala nyoso o elingi motema na yo mais sache-le un jour Dieu t'appellera au jugement. Voilà pourquoi Nzambe aye kotuna yo na nzela ya émission oyoyo Yesu aza nani Yesu place na ye eza wapi na motema na yo. Merci beaucoup, c'est vraiment un message très important, très capital. J'assure que Balanzam de Nyon Sommet Baoyo Bazalaki Nakobunga à travers ces messages Baza réconforté donc c'est vraiment bien frère Fortune. Peut-être qui est juste en passant les solos il a dit il y a des frères Benenga condamnés que non il ne faut pas ça maka c'est comme si message wana bakataka mon bien est-ce que dit un dixième faut epesa makapa musala nzambe ou bien ndenge nini koleka eza mape kopesa di baba pesa ka di te nyonso au moins mama Glody na sepeli parce que atata oloba mukie men mulio mosantu akosuna po eza ye moko nzambe bana nzambe bien frère Fortune pas wa ka di te ba ya serva non faut nazala clair bande konyoso oyo tosolaka na bino oyo esi atindelanga dim na ye na lia asala vidéo atindela ona WhatsApp bo dénoncer ngai. Pourquoi on lia dim na dispensation autozali dim na quatre église eza na place te sauf que bato belé bako passer à côté ndenge tem na ezali kozanga yo c'est ça passe pe mawa donc Yesu aza parole donc bato balingi parole pureté ya mwana baza ba malheureux avant de répondre à la question na yo bêtise moko euti ko salama na les rochers frappés ce n'est pas important autant à kombo ya faux pasteur wana 100 jours ya croisade université de prière agressive bandeko boza numéro na ngai ya Tigo esuka na 736 boyebi na tindeli bino ba fiche wana na WhatsApp. Mama Glody, est-ce que tu peux imaginer un serviteur de Dieu a sali sa croisade mubima pendant 500 jours ba dénommé yango ce qui la démolition de la haute sorcellerie a délivré bateau ba diplôme wana wape na les rochers frappés. Bon, bah détail on a ça mais ce qui est sûr à terre qui va bêtise. Donc la démolition de la haute sorcellerie, université de prière agressive. Si ko batu ebele baza ko kufa po bazangi Yesu. Donc kozanga Yesu eza kozanga évangile pire. Po ba yambisa ki bango ba kolonquente sauvage o eza ko agendre bisimine tolobaki autrefois. Na répondre à la question no ya dim. C'est pour dire quoi bandeko obolanda biso. Parole pure.
tango eza prêché ba tactique nyonso ba stratégie nyonso ya ténèbres oyo diable azako inspiré na ba faux prophète na ye bokozala ba victime nango tant ao salisa ba université de prière agressive. Voilà, c'est contre la parole de Dieu. Donc on a déjà comprendre kazoti na bango na ba prière ya combat, ya koina, ya kobuka, ya kopanza, ya kotumba. Or Jésus-Christ a lobby, aimez vos ennemis. To prier pour na bango, azana besoin ya mai pesaye, azana nzala pesaye, mais tala ba thème lokola ceux qui combat mutuana bosani, ya les rochers frappés. Alors, to kangi parenthèse, on a juste pour na bolobake, tangu yo oza ko sala confiance na ba pratique ya pasteur na yo, olingi ko bonde la te, Jésus-Christ a convaincre na ma commis ceux qui est correct, oza malheureux. Bim naza ko beta c'était avec force. Ata ba grand pasteur o bazo benga nga petit na ndemi ki petit ki bo bébé ki bo mwana ki buzo bana ngai, mais ata ba yeli bino po na mama Glody ndenge na yebisaka yo à tout moment na chaîne na yo que ba grand pasteur wana po ba ki poubelle. Oui, et ça poubelle. Et ça poubelle. Et ça chaîne chrétienne te bochaka nyonso mélange. Ok. Et ça injure te est-ce que nga na wo finga bino. Voilà. Ah, yo comme une tawa polémique. Voilà. Donc ndenge to yaka na chaîne polyvalente on a précisé te lo ba poubelle lisouté pour la monique choqué. Voilà. Chaîne oyoyo endimaka frère Fortune malgré ba grand pasteur balingiete chaîne o pesa la ba faire na mona ba spenios. Voilà. Na lo barango toujours que mosali na nzambe ya solo akoki koyiba dime te nga lobi kote kozwa koyiba dime. Pourquoi Mama Glody na dispensation o tozali na lobela ki na site mona le kanagi sur la grâce de Dieu na expliquer comment grâce lelo yo biso te bénéficier nango toza na valeur koleka bato ancienne alliance lelo yo tout chrétien aza sacrificateur yo za motumbimbeka nga motumbimbeka sikoyo temple eza lisusu physique te Bible ebisi biso votre corps est le temple du Saint-Esprit. Malachie 3 disent mal interprété oyo ba pierre ba vendeur ba charlatan voilà ba chef ba cimetière wana ba cupide wana o ba ya ko ebisa bino apporter à la maison du trésor les offrandes les dîmes et zalaka mal interprété. Il y avait 4 sortes de dîmes. Na Malachie nzambe aza ko réclamer la dîme de la dîme oyo ba lévite sengela ki tango bazui na peuple ya Israël ba mema na temple bango siko babandaki kokotelango zunguluke. Alors siko lelo temple eza lisusu physique te Bible ebisi biso ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Chrétien fongola misu na poto na Kinshasa oza na dîme ya kopesa te, mais sauf que tant oza kosala nzambe aza kosunga yo sunga famille na yo en première position. Non, dîme te libéralité donc wana nde toza ko encourager parce que ba nzambe belé pe ba olanda biso ba kaniso ndie toza moi IDPS moko en Christ to bimisa bango place baza ko sise bango. Oh, ceux qui écoutent bo comprendre le message oh bien. Moi nzamba solo akopesa plus que la dîme parce que okoki ko limiter nzambe na 1/10 te toza ko encourager surtout bino ba diaspora ba mama wana batea bino matea lokuta tata na azandoki ezala ya solo to ya lokuta ce n'est pas ton affaire. Prie pour cet argent tinda la famille na yo nzamba kopambola yo tala ndeko aza pembe na yo azangeloko tindela ye na lobite ke ngai basali na nzambe na bassemblée place o bozali baza kote ya bino pe maloba na nzambe bokabela bango librement parce que dîme tozwaka te mais moi na nzambe soki akabeli frère o aza kote ya ye maloba na nzambe c'est biblique de même pe frère wana ekoki kosalama réciproquement donc tobeta c'était dîme ezalaka te soko moni lelo pasteur moko lokola oyo na bosani kombo Baouti aussi sa fête des juifs. Aïbisi ba maman photo kotal sous prière il y a 5 jours pour te conserver ma pamboli. Derrière toutes ces choses te yebi que eza offrande. Oh bambong wana pe bazon ba lango folie mingi na yo ki ba futa pe ba facture à régie des zones snelté ba jeep ba bazoko ya ko semer baza ko pesa ba makangu na bango basi na bango ba neve ba nièce na bango ba sa na ba folie yango wana kozanga Yesu eza passe pe mawa kozana Yesu eza tout simplement ko méditer maloba na nzambe ko sala yango confiance mais mingi boza ko tanga Bible lokola constitution ya RDCO eza sans impact. Oh
Tout simplement parce que vous êtes des bisimbi. Alors, il faut bosser ngolu ya nzambe bobota mambotama ya sika pour que molimo mosantu akoli sabino. Voilà, merci beaucoup frère Fortune. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous qui avez suivi cette émission, cette belle émission. Je l'allais dire à mon papa chéri, papa Diasuka Kataja Marie depuis Paris. Merci à vous. Merci à Ritkilo de Mamoria Kabela, l'un de mes partenaires. Merci à vous. Merci à mon entier. Frère Fortune, Lilo Asuka par rapport à l'émission à Lilo, les amis. Oui, par rapport à l'émission à Lilo, thème na sepeli na monzamba pambola yo. Kozanga Yesu eza pasipe mawa. Mama, papa, ndeko oyo landi biso, toye ko interpeller yo na nzela ya chaîne polyvalente oyo ete na vi na yo ata oza kitoko yeba yango maser okoleka. Oza ko sakanela mibali lelo po bango nyonso baza ko ya chérie je t'aime. Mais soki oche Yesu Masia azwe sika ya bokonzite na vi na yo okoleka. Sans Jésus oko finir na enfer. Alors Bible et bisibiso nyonso bokosala bosala yango pona lokumu ya nzambe. Mot de la fin ezaka ke répands-toi, Jésus-Christ revient très bientôt. Merci beaucoup frère Fortune, on peut s'élever pour se séparer avec les internautes qui nous ont suivis, pardon. Merci à vous pour la fidélité, merci pour la confiance. J'avais reçu le frère Fortune Mbala. Nous sûr qu'un message est qui comme on vous l'a dit, vous a satisfaire. Merci à Tracy Melenga Pro, la même magique, le cerveau moteur au Merci à vous frère Fortune d'être venu. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. La Union vous a toujours penché. Na Elengia que vous le meilleur site, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Au-dessus de tout nom, il n'y a pas d'autre nom. Si ce n'est le tien, mon roi, qui peut nous sauver. C'est toi qui appelles les choses arrivent. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui sauves les pécheurs. C'est toi qui donne la paix, il n'y a pas d'autre nom. Oh Jésus, je ne connais pas d'autre nom. Si ce n'est le tien, il n'y a pas d'autre nom. Oh Jésus, je ne connais pas d'autre nom. Si ce n'est le tien. Laisse-moi te louer, car ma voix est faite pour cela, mon Yahweh. Car ma vie est faite pour cela, mon Yahweh. Si je ne chante pas pour toi, qui d'autre mérite? Si ce n'est toi.